Enter body. Expression. I wanna text my love. Bonjour, bonjour, peuple congomani. Eza bino de komasawa. Totala, totala. Mbote, 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 na bandeko nyonso. Eza bino ndeko masawa. Tosolola muke. Est-ce que na caméra mwinda nde mikolo, il faut na luka mwinda ya malonga. Parce que la lumière là, elle ne me fait pas du bien. Anyway, it doesn't matter. Ce qui compte, c'est le message. Ok? Bonjour mes amis. Bonjour Amani Bagdad. Bonjour Louise Charles Biangi. Bonjour David Kaloume. Bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue. Il paraît Félix a répondu à Kagame. Finalement, on va en parler un peu. Ok? Bon. Avant d'abord qu'on parle de Félix et qu'il a répondu à Kagame, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo dont je viens de poster sur ma page. Il y a un député du Sud Kivu qui est en train de dénoncer ce qui se passe avec le recrutement. Ok? Boyebi que soi-disant Félix a bengaki, bon, il y a une armée na yeba bengaki bana, bakende ko se recruter, ba s'enrôler na armée. Soi-disant ba s'enrôler na armée. Lorsqu'il s'agit d'aller mourir, c'est là où on trouve que les enfants des Congolais vaut la peine. Oui. Nos enfants, on appelle seulement pour aller au front. Lorsqu'il faut aller seulement mourir, pour rien du tout, pour $100, $80 par mois, et si même vous voyez ces $100 là, parce que parfois les salaires ne viennent pas, n'est-ce pas? Pour aller mourir, c'est là où on recrute les enfants congolais. Mais pour donner les contrats, pour devenir des millionnaires, devenir des gens bien dans la société, on ne donne pas aux enfants congolais. Hein? On ne donne pas on ne fait pas des appels à l'offre du travail. On ne fait pas ça. Hein? Les offres là, il y a un contrat Moussoussou, on donne aux Libanais. Vous avez vu les cas avec Kamere. Ils ont appelé les Jamol, ils ont appelé les Libanais, Libanais, Indiens, bandeko ya mida nyonso, bakenda kozwa misala nyonso, soi-disant il y a 100 jours, n'est-ce pas? Pe balia mbongo. Misala nengo na bapesa jamais ba congolais, bakenda ko pesa soki Jamol, akenda ko bimisa babila, akenda ko longola soki ba carton ya bandaku, kuna na end basi ba tonga kiango déjà donc ko pesa ba indien misala. Mais babosa ni ko pesa bana ba congolais, misala ba tonga ba brick, poto tonga ba camp militaire. Là, on ne donne pas aux enfants congolais. Lorsqu'il s'agit du travail, bien là, on ne donne pas aux Congolais. Les contrats sont réservés aux Indiens, aux Indo-Pakistanais, aux Libanais et d'autres étrangers. Mais lorsqu'il s'agit d'aller mourir pour un rien du tout, pour $1, pour $2, pour $20, c'est là où on pense que, oh, il y a les enfants congolais. On doit maintenant les recruter, qu'ils aillent aller mourir au front. Ngana wiki kotinda jamais moi nanga bien de konanga na wiki jamais ko encourager akende kokota armée ba congolais, rien du tout bokende te. Anyway, de toute façon misala kuna na gomezali nangote bana ba congolais ba kimi tokei na kanda déjà ninge baza déjà ba bota manakati ya guerre ba eloko ya malonge zalite ba yoki kaka obo recruter bokende kolongoya kolongola ba rwandais bana ba congolais le kwa misala ezate balingi kozala ba bandite quand même tous les jours ko fanda kana ndaku komelaka lotoko kozelaka ba paraba lamba kalisusu ndunda po bango balia po ba parango pe bazanga misala bango nyoso bakenda ka koluka kaka koluka bana ba congolais bango nyoso bakimi ngere kokende kokota soit disant recrutement sika bakenda ki kokota ba recruter bango. Député ya Nord Kivu lelo azali ko dénoncer que bon vous avez suivi la vidéo, je vais mettre un peu seulement la vidéo que bana ba iska bakende ko recruter bango ba abandonner bango batoto benye baliji faire enrôler allo bana Kiswahili muarme kusaidia inchi kufatana na appel ya président de la République sur la mobilisation générale bale batoto biko abandonner voilà. Voilà, je vais vous expliquer. Il est en train de parler en Kiswahili. Il est en train de dire que bana oyo batinda ki kuna
soi-disant bakende ko se recruter ba s'enrôler bana wana bakende batinde bango bakende ko s'enrôler baza abandonné à eux-mêmes. Oui, baza kuna baza kolia te, baza na esika kolala te, donc bazali abandonné, baza na bilia te, baza na esika na ba soki na ba bache, soki ba nini bilo esika kolala ezate. Donc ces enfants-là sont abandonnés à eux-mêmes. C'est le député, l'un des députés de Goma qui est en train de dénoncer ça aujourd'hui là. OK? Bosko bozo ko recruter bana bakende kisoda. Kuna eloko moko ya malonge ezali. Regardez-moi ces gens ici. Donc, on se réveille un bon matin, on appelle d'abord les enfants des Congolais, boya ko se recruter, boye, donc structure, organisation, et là comme ya malongue zalité. En tout cas, vraiment, boka oyo. Les parents congolais. Bon, de toute façon, les parents congolais peuvent baza na choiter, parce que baza na misalate, banana bafande le wagon nanda ko za lokola, il faut nourrir des bouches, donc on n'a pas l'argent à nourrir. Donc, bazomo na ondre bana oba kende kaka, ba kende ko miluka. Donc, bah, parents bazan a choisi. Donc, bana bakei kaka, kokende kaka. Donc, c'est les survies, quoi. C'est pour les Congolais, c'est les survies. Mais je voulais mentionner cela avant na banda émission oyo. Ok, n'a mentionné kaka ke boye bake, que bana oyo ba recruter ki bakende à partir de Goma pour bakende soit disant qu'on s'enrôler na armée, il paraît kuna bazali abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez, genre ya sabotage wana. Bazal abandonné à eux-mêmes teningenini parce que ba généraux na bino ya ba congolais bango moko ya ba congolais bazaka lisusu ba généraux te bakoma ba marchand bakoma ba businessmen bakoma ba te ba mine bakoma koteka ba minerais ba oyo batikali wana ba soda mususu batikali wana ya ba Rwandais oyo bazali ba commanda kuna bakolinga ko former ba na bino ba congolais po bakine ko mo bande ko na bango jamais. Ba komanda wana ya ba tout signon so bazana kati ya armée wana surtout côté à Nord Kivu na Sud Kivu. Ba komema ba na bino na armée ba kine ko former bango po ba ya ko ba frère na bango. Regardez-moi ces gens. Donc ba tout moko penza mitou et yo. Donc mitou ya ba congolais, je ne comprends pas comment est-ce que le congolais est arrivé à ce niveau niveau ya ko réfléchir les réalités. Niveau ya ko réfléchir les réalités. Est-ce que moutako kene ko entraîner yo po kene ko bomba bana bango? Nasina yebi sabino combien de fois ata américain a congolais a commis na kati ya armée awa na kati ya ba américain awa jamais ba kotinda ka congolais wana akene ko bomba bande ko ne ba congolais malgré a sali ba engagement na kati ya armée américaine qui a ko protéger Amérique qui ko sala maboye mais soki balobi ke ba kene ko Amérique kene ko bundisa Congo jamais mwana ya congolais ko kene ko bomba batu na Congo. Tango akokoma kuna malgré soit disant ye comme américain tango akokoma kuna akopesa bandeko na ye signal akopesa ngo boki mabaye toye ko boma bino parce que oki jamais ko boma bandeko na yo c'est impossible. Siko bozo tinda bana ba congolais bakende armée oyo ba commanda nyonso kuna ya est baza presque ba Nyarwanda oyo botia na armée na bino ba congolais si matango bako kende bakomi kuna yoka nisi ba commandant bako former bana na bino po bakende ko mabande ko na bango ya ba Rwandais jamais bako former bango po bande ko na bango ya ba Rwandais bako se protéger bako saboter o ya bino sabotage ngana DG bandi ba recruter batu baza kuna baza ko liate po na ko décourager bango ba bela baluma mususu bakomi ko bela meme bana ngo bakufa na bango kuna ba mona ke avant to kufa tozonga na biso bako kima na bango bazongi na bagoma ça veut dire recrutement eloko moko te ya malonga n'est-ce pas? Anyway, entre parenthèses, wanezalaki une nouvelle on appelle si bino pona lelo ce qui se passe parce qu'il y a autre comme on il y a pas longtemps député à Lobiango. OK? Maintenant, tokende siko na makambuya Fachi soi-disant à répondre sikoyo Kagame. Vous avez vu encore une autre vidéo que j'ai mis sur ma page aujourd'hui que kuna déjà na Rwanda, bafandeli yango déjà na télévision na bango. Bafandeli na télévision na bango, un monsieur rwandais qui est en train de dire, bon ça n'a pas bino muké comme ça n'a expliqué bino. Monsieur rwandais à lobby tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes... Oyo, ezali rwandais, bazoko lo bakuna na plateau na bango kuna. Mérite les tyrans qu'ils ont choisi. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa, en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser des 150 milices. Voilà. Wana kaka, ndambu, comme ça na bisabino.
Rwandais kuna epana bango siko makambu Félix alobaki soit disant que ezali Kagame ba Rwandais te ba Rwandais ba frère na biso eza Kagame tout ça babandeli yango déjà babandi déjà kofandela yango coussin kuna na epana bango na Rwanda kuna balobi boy il y a un monsieur rwandais qui vient de dire Kagame ye Félix alobi que ako sauver peuple rwandais nano a sauvé ya ye moko nano peuple te. Comment est-ce qu'il y a sauvé peuple rwandais nano a sauvé o ya ye moko te? Mais ça c'est une bonne question. On doit se demander cette question non aussi. Soit disant Fachi batunaye parce que ngana pour répondre batu ya Fachi, OK? Biso tolobaki na Fachi wa répondre Kagame, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, biso nde to pousser Fachi akolisa moi ba balls wana ba anglais balbaka kolisa moi courage wana yako silisa soni na misu pona kolinga kosala lokola répondre Kagame. Soki biso to tieke mulungete alingaki alobelo komoko te. Fachi biso to kotia yo mulunge ti mukolo kolongwa place wana okose rappeler ke ba congolais bazalaki bato ya PTT. OK? Oko se rappele ke bakongole bazaki bato ya PTT. Po mutu moko te Fachi yo kutu yo nde zoba na bango nyonso kizengi na bango nyonso. Donc depuis ba président babanda yo nde zoba na bango nyonso. Kabila kuta zaki militaire akoka biso bakongole te. Bongo yo mutu akolia fufu okoka biso te. Yo toko s'assurer que o sambwe donc ko ba documentaire ba combattant et ko tika la ka toute sa vie po bana na yo na bana génération na yo ba ko tika la komona ninge o sambwa ozalaki le président le plus incompétent, le plus irrespectueux, le plus bête depuis Congo et Banda. Bana no bakomona kango. Bana ya bana na bino bakoboya ka kombo ya Tshisekedi. Bakobanda ko yo ka soni. Bako boya kake baza famille Tshisekedi bana ya bana na bino parce que modèle toko tia bana na bino mulunge ti bako boya ka bakombo génération après génération bako boya kango c'est ba ke esika batuni bango boza banani bako banda ko boya même kombo wana ya Tshisekedi parce que c'est la honte, ça sera la honte de l'histoire, ça sera la honte de l'histoire Tshisekedi. OK, voilà ba Tshisekediste. Bolobi que si Félix est à répondre Kagame, ok? Moi je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que nous sommes bêtes comme vous. Naïbsa ki bino seulement que bino boza kakabatu o boko landa chilombo. Parce que boza lokola bandinzi o balanda kanyen. Biso toyebi différence ya bomoto na différence ya nyen. Ça veut dire que biso toki jamais kolia nyen. Bolobi que Félix a répondre Kagame. Félix a répondre Kagame. Bout kana na recadrer bino muke. Félix a répondre Kagame wapi? Ok? Dites-moi, Félix a répondu Kagame où? Vidéo na bino oyo bozo la kisabso que Félix a répondre Kagame. Wana de Félix a répondre Kagame. Félix n'a pas à répondre Kagame na kati ya fete sika bazako lia bilia. Tala d'abord toyebite ezalaki wapi, toyebite ezalaki occasion nini. Félix balakisi ba jeune moko boye, ba fandi déjà na ba mesa, ba tele bango ba sani ya biloko ya kolia. Donc bazako zela kolia. Toyebite soko ezalaki feti, toyebite soko zako occasion nini. Président ake feti balakisi bato azako linga kosololisa, ba fandi likolo liboso ya ba sani ya bilia. Yokana nous légèreté, yokana nous légèreté à pays. Bon yokana nous légèreté à pays. Je ne sais pas si les Congolais ou bien les talibans battent quand même des détails à Makambo. Comment est-ce que vous voulez que les gens nous prennent au sérieux? Président Nabino, baouti ko fingaye, liboso ya parlement moussousou. Parce que Kagame est allé au parlement pour le dire. Parce que c'est une histoire d'une nation. Ça s'appelle la National Security. Ça s'appelle cela. Comme Félix Napoto, ayebaki Makambo wana nyosote. Azaki ko fande la kaka bafoufou. Moyen à comprendre Makambo ezalité. Fucking Félix. Ça s'appelle National Security. L'histoire de sécurité nationale, on ne les parle pas devant, dans une fête. On ne sait pas si tu es parti dans une fête, parce que les gens qui sont assis devant toi ont des assiettes pour manger devant eux. Kagame n'a pas parlé devant les assiettes. Kagame n'a pas parlé devant un groupe de ses amis. Kagame a parlé devant son parlement pour lui dire que c'est une histoire d'une nation. Que les présidents de l'autre côté, nous sommes avec des problèmes. Parce que ça problème y a Mboka. Et ça problème na Yote Félix Tshisekedi. Problème ya Rwanda, ezali problème ya nation. Ça s'appelle ezali problème ya national security. Ça veut dire sécurité à nation. Ezali problème na yote o banda kokende ko beta kango na masolo, eska batu bazali ko lia, eska batu bazako sala feti, okei ko beta ba masolo, esika ya biloko ko lia. Soki nani a invité ki okuna toyebite. Okei kaka kuna na kata salwana oyoki kaka solia sakamadesu parce que batu wana bafandi liboso na yo, bafandi liboso ya basani parce qu'il fallait balia. Yopo mutu na yo ezaki trigué par Solia Sakamadesu au bandi Vova, au bandi Koloba. Félix Tshisekedi, lorsque Kagame a parlé devant sa nation.
Kagame a parlé devant son parlement. Parlement ezali devant nation parce que batu baza na parlement ezali batu oyo bazaki élu par le peuple. Tant que kolobela parlement, ça veut dire directement ezali kolobela peuple parce que batu wana bazali ba élu des peuples. Il faut pas même un message sikoyo et pas ya peuple. Yo lobeli nani, olobeli mutute, OK kolobela na kati ya feti boso wa masa no baza bafandi boso basani balimbalia. Telaka batu oyo. Félix Tshisekedi, tu n'as pas répondu à Kagame. Tu n'as pas répondu à Kagame. Tozali kozela yo o répondre na Kagame. Na manière légale. Nenge Kagame a lobela kiyo liboso ya parlement na ye. Kende liboso ya parlement congolaise. Parce que maintenant, de bozo kosa l'assemblée, le collaborer, beaucoup ko reconnaître qui était l'ennemi. L'ennemi a été connu depuis longtemps, depuis le temps ya musée. Depuis temps ya musée, l'ennemi était reconnu. Musée a tout dit. Vous connaissez les problèmes. Vous avez fait l'opposition à soi-disant à connaissant l'ennemi. Boyeba qui ennemi, ezali Kagame, ezali Rwanda. Vous avez les documentaires, toutes les documentations sont là. Batingi Tingi, massacre ya Batunyonso sont là. Les massacres de Bami sont là. Tu connais tout ça, Félix Tshisekedi. Tu es allé au pouvoir, tu as fait semblant comme si oyebite que Kagame est ennemi. Ok, kuna kwebisa mango même ki ezala ki ba dégâts collatéraux. Yo, ok, koloba yango, alors que au sala opposition, ya koloba ke bango de bazali ba ennemi, parce que depuis musée, bisonyonso, tout Congolais était conscient de nous étions agressés. Congolais mon côté aza conscient que tozali agressé. Congolais nyonso azali conscient que tozali agressé. Mais yo, likolo ya lokoso ya pouvoir. Likolo ya lokoso ya kolia. Parce que bosala 32 ans na pouvoir. Boliela Mobutu, lela Mobutu. Ta ya kolia ezali susu te, tokende kokende lisusu kolia. Bokei kuna bobandi ko lave Kagame, bo lave Barwandais, bo lave Rwanda, bo ya koyo bisabiso keo, ezaki dégâts collatéraux, yonde Félix. Outi na bilia ya matonge, yonde koya ko lakisa biso diplomatie na Barwandais. Biso, moi je viens d'une tribu de Bashi. Nous allons te parler de Banyarwanda. Munyarwanda zalaka mutu ya diplomatie te, Munyarwanda yoka ka diplomatie te, Munyarwanda yoka ka langage moko te, Munyarwanda yoka ka langage ya force, Munyarwanda yoka ka langage ya munduki. Toi, tu veux nous apprendre que yonde kosa la diplomatie na Banyarwanda. Depuis avant la République et Tongama. Biso to sala ba guerre. Nata même avant la République. Nata yaba Mwami. Nata yaba royaume. La guerre avait déjà commencé. Et nous avons toujours répondu avec la force. Yo! Guerre wana depuis yaba Mwami. Yango ane continue kati lelo. Yo, ulo yako tuna biso. Batuto yeba ba Rwandais avant même la République. Oya ko tuna biso. Non. Oyeli biso diplomatie. Parce que biso bakoko na biso ba yeba ka diplomatie te. Parce que biso bakoko na biso ba bundisa ba Rwandais ti bazongisa ba Rwandais ba fande pana bango. Bakoko na biso ba yeba ka diplomatie te. Tu connais combien de guerres nous on a fait avec les Rwandais? Tozongisa bango pana bango. Pour yo ya ko expliquer biso lelo diplomatie, yo diplomatie nini yo yebi Félix à part kolia. Diplomatie nini yo yebi Félix. O ya ko expliquer biso diplomatie ya ba Rwandais. Oh diplomatie agissante. Oh diplomatie. Diplomatie ozwi nyakero tindi kuna na Rwanda akende ko préparer o banzela. Yo kadisi po nyakero ake kuna ba Alexis Longina ye kuna abini ba danse kuna nde ba Rwandais ba yoki yo Félix. Omoni ke diplomatie na yo ane simbite. E simbite po mutu amemaki onzela ya Rwanda ezali nyakero. Mutu amemi onzela ya Rwanda ezali nyakero nde amemaki kuna. Ake ko bongisela yo place. Ake ko linga ko flatter bango kuna pona bandima yo ozala zoba na bango osala kaka bango balingi po bango bafanda calme balia yitango bango bazali kolia. Esukele bino wapi? Félix, esukele bino wapi? Diplomatie wana esukele bino wapi? Bino ne bolibo apprendre Rwandais diplomatie. Rwandais ayebi diplomatie te. Rwandais ayebi diplomatie te. Biso toza ko yebi sabino shoot tous les jours que Rwandais ayebi diplomatie te. Rwandais ayebi kaka langage ya violence. Ayebi langage mususu te. Ça c'est historique. Yango tozo ko sabino pe boye bakana no histoire. Botika makabia ba Bible parce que l'histoire ya ba guerre ya Bible est talibino te za ba histoire ba mboka na binote. Tant que boyebi histoire ya mboka na binote, vous ne saurez jamais comment se battre, comment se comporter avec certains peuples qui vous font la guerre. OK? Rwanda atikala jamais koyoka langage ya diplomatie. Yo ebi ba guerre combien biso to sala na ba Rwandais? Oye ba guerre combien to sala na ba Rwandais avant to kuma république? Oye ba guerre combien? Yo lelo ya ko prendre biso diplomatie. N'importe quoi, Félix. Félix, tu n'as pas répondu à Kagame.
Parce que Kagame t'a parlé devant sa nation. Ça veut dire devant parlement naye. Ok? Yo, oki kolobela, oki kozong c'est la Kagame réponse te, liboso ya batu bazali kolia na basani ya biloko kolia. Quelle légèreté, Félix. Yo so kolingyo répondre Kagame, kende na parlement. Kende kuna na parlement, parce que parlement ils allient peuple. Parce que ces problèmes ici ne te concernent pas toi seulement Kagame, et yo Félix, kokende kosala badil na yonengo lié kuna. Ces problèmes, c'est un problème national. Ça concerne tous les Congolais. Ça veut dire, kende na parlement, kende siko koyem sa parlement, ke bon. Siko yo, lokolo nga kosa diplomatie na yo beti poto, parce que biso nyoso toyeba ki de toute façon monguna de toute façon depuis kala. Toyeba ka déjà monguna, ok? Toyeba ka monguna depuis makambi ya musée. Lokola yo sala qui semblait à kotoyeba munguna. Sikoyo lokola o reconnaître munguna parce que munguna sikoyo akoti siyo sikoyo ba fingers. N'est-ce pas? Parce que comme problème na yo personnel na Kagame. Obosa ni keza problème national. Biso donc tozo ko kufa yo zo ko kosa biso kozo sala diplomatie na Kagame. Sikoyo lokola comme problème na yo moko personnel. Kagame atio musapi olingi sikoyo ko memisa biso kende ko lobela devant parlement. Kende liboso ya parlement comme ça toyeba ke o ekomi national crisis. Ezali crise nationale. Nous sommes menacés. Maintenant, Munguna yebani ye parce que yomoko président Olobie na monoko. Munguna ezali Kagame. Devant la nation. Il faut aller parler à la nation congolaise. Au parlement. Ok? Et puis, tant que le parlement doit prendre ses responsabilités, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Toi, tu dois prendre tes responsabilités comme commandant suprême. Boye bisabiso, awa siko tozali attaqué. Awa siko yo Félix après Kolia. Après moi, sinon, même yo Nzela Rwanda Simbité. Qu'est-ce que maintenant tu vas faire? Parce que tu y es payé pour être un commandant suprême, pour assurer la sécurité de tout chaque Congolais. Espèce d'imbécile, tu manges notre 2 millions de dollars par mois. Et tu veux nous blaguer comme ça, Félix? Hein? 2 millions de dollars par mois et tu veux nous blaguer comme ça? Tu vas aller parler l'histoire de sécurité nationale devant tes amis qui sont en train de manger? Pas au Parlement, Félix. Telanga tata oyo. Et puis les gens de presse vont venir nous dire que Bomoni à répondre. Et puis quoi encore? Il a répondu où? Quelles sont les mesures qui sont prises en place pour les menaces dont Kagame a fait? Pour ce que Kagame a déjà fait et tout ce qu'il est en train de faire. Quelles sont les menaces qui sont prises? Quelles sont les mesures yazui? Azui ba mesure te akeko lobango nakati devant fait il bosa ba masanaye biso tobeta maboko mboka siko tozo sala nini. Vous avez planifié quoi maintenant? De faire quoi avec Kagame? Vous avez planifié de faire quoi? Et le côté le zali garçon ya balabala garçon ya matonge oyebi gestion ya nation te okende ko lobela ngol bosa ba masanayo soki boza ko lia soki ba kamundele soki ba kwanga bozo zela batela bino sakamadeso na basani. Kagame amenasaka Kikwete, comme ne musu zakanani soki Kikwete président, l'ancien président ya Tanzanie. Kagame avait menacé ce président là. Tu sais ce que Kikwete a fait? Allez regarder sur les YouTube, les vidéos sont encore là. Kikwete est allé s'adresser Naba menace ya Kagame. Kikwete est allé s'adresser devant son armée. L'armée était là, armée tanzanienne. Et telemi boye Kikwete ayebsi bangoko donko ndema kamu Rwanda lobby parce que zali problème ya sécurité nationale. Parce que Kagame alobaki ke makambu Kikwete lobby po Kikwete bande ko bisa yeke il faut Kagame asolola na ba rebelle na ye. Kagame asepela kite Kagame alobi ke o ya ki kosola na ba rebelle te o makambu Kikwete alobi ekokute bango cher tango Kikwete akozala zo ko rêver ba ko strike donc ezali menace ya assassinat ya koboma président ya Tanzanie. La Tanzanie n'a pas pris ça à légère. Lorsque Kikwete devait répondre à Kagame, il n'est pas venu à l'interview na TV, aya quitté na liboso ba camarade na ye, Kikwete comme commandant suprême ya Tanzanie. Kikwete est allé s'adresser devant non devant sa nation mais devant son armée. Basoda Tanzanie ba telemi azo ko expliquer bango makambo Kagame alobi parce que comme question ya national security. Ezali question ya sécurité nationale.
Donc, on peut nous menacer n'importe quand. Kagame menace à me tuer n'importe quand. On ne peut pas tuer le premier soldat, le commandant suprême. Parce que si on tue le premier citoyen, ça veut dire que Moutakope, ça ordre de Moussounani. Vous voyez? Ça veut dire que Kikwete, il fallait qu'il attire en garde. Attire en garde déjà armé naye, koyebi sabango que tout peut tomber à n'importe quand. Donc, Tobanda déjà qu'on s'est préparé. N'est-ce pas? Regarde-moi celui-ci. Oyo zoba oyo, donc bako lobe la Congo n'importe comment, bako kose la Congo makamu n'importe comment, bako même ko yebi ça y est qui a gagné ba élection te, mais les messieurs, on est en train de lui, donc tellement que Kagame a beta na yeba congolais, président lo bakelo côté, nation lo bakelo côté. Kagame a sala onyo salingi, mais siko yoko abandi siko ko beta na Félix. Yoka siko Félix a ozo pe kakalisano, azo ko solango devant ba masa ne bazali ko dame. Ouli azwango au sérieux, akene na parlement, aye bisa biso comme nation, tozali en danger. Nous avons essayé peut-être de gérer avec ces messieurs. Ils ne veulent pas gérer avec nous. Maintenant, nous pensons que tu utiliser ma méthode de nyonso, même diplomatique, ma méthode de nyonso, nous pensons que les problèmes ici peuvent seulement se résoudre avec la guerre. Parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans, à la guerre. Les messieurs, tout le monde a essayé avec ces Kagame, tout le monde a échoué. Ça veut dire, nous aussi, nous sommes arrivés, nous avons essayé, mais nous avons échoué. Maintenant, nous allons prendre nos dispositions. Non. Il est venu encore, donc, il s'est moqué de nous. Non seulement s'est moqué de nous. Boyo kanano esika kizengi, oyo esika zako memabiso. Boyo ki makambu Félix alobi meme nakati ya réunion na wana ya bakene ko lia eza grave. Déjà nenge tozali awa Congo nenge Kagame akosa kabango na communauté internationale bakosa ke bazalaka na Congo parce que Kagame il faut se protéger contre ba interahamwe ça veut dire que ba rebelle oyo ba komita ki soit disant génocide na Rwanda, n'est-ce pas? Prétexte na bango zalaka toujours oh nous sommes là-bas parce que nous voulons nous protéger pour ba interahamwe bazana kati ya Congo ba okikozonga n'importe quand ba interahamwe depuis musée a permettre ka banani ba Rwandais ba ya parce que zaidi na bango to ko accompagner yo ko pesa biso nzela to ya ko zo ba interahamwe musée a pesa ka bango nzela ba kota ka ba boma ka ba interahamwe soit disant ba boma ba interahamwe même pas parce que ba interahamwe ba kima kana bango ba boma ba réfugiés nyonso ya Hutu. Ils ont tué les Hutus dans les histoires de Tingi. Vous ne savez pas ça? Les Rwandais sont arrivés, ils ont tué, n'est-ce pas? Tilelo, bango na communauté internationale et comme la bango soi-disant prétexte. Si nous sommes au Congo, c'est à cause des interahamwe. Si nous sommes au Congo, nous sommes à cause des interahamwe. Yoka zoba ya président Nabino Sikoyo, akeli susu ko baby sali susu makambo, ça veut dire que akei ko sopa li susu pétrole likolo ya moto, alobi nini, oh Kagame, tango kote na sali wana ska kende ko lobela ba meeting na wana. So la sakamadesu e beti na matoi e beti na zolo, donc président a bandi ko réfléchir ndenge fo lobalo noki pour akende kolia yoka masolo Félix abeti. Félix alobi ke toyeba ke ennemi ezali peuple rwandais te d'abord aye ko sala advocacy, ça veut dire aye ko sala avocat de diable ya ba rwandais, OK? Abo sali ke tangu ba rwandais ba bande ko recruter po ba kima ba kende ko bunse pa na bango, ba rwandais nyoso bazalaka ba congolais, ba kima kabiso ba ke ko zonga ba koma ba rwandais. Si ma ba rwandais ba entraîner bango, ba ya susu ko zonga Congo ba ya ko boma biso. Abo sani wana parce qu'il ne connaît pas l'histoire, tellement qu'il est bête. Il est tellement bête que les Rwandais qui vivaient au Congo, qui sont nés au Congo même, sont allés se recruter lorsque Kagame appelait les gens à Ouganda. Ils sont allés là-bas. Un bon matin, tous les Rwandais ont disparu. Baké Ouganda, baké kuna ba entraîner bango, baye ba kwesi Abiyarimana, tango ba sisi Abiyarimana baye ko kwesa Mobutu, ce sont les mêmes Rwandais là qui sont revenus. Oyo ba kola na Congo, ba lala na Congo, ba fana na Congo, c'est eux qui sont revenus. Ba sakolo ba lingala. Oui, c'est eux qui sont revenus. Voilà Félix, devant Mama Stanaye, Sola Sakamade Swebetiye, Akei Kuna. Oh, Barwande pe baza ba victime ya Kagame. Barwande kutu baza olingato sauver bango. Il faut aider nos frères rwandais à se sauver. Fucking Félix. Nano sauver ba Congolais to lingo sauver ba Rwandais. Fucking stupid man. Nano sauver ba Congolais to lingo sauver ba Rwandais. Yoza avocat ya ba Rwandais. Kagame mo kazo ko sauver ba Rwandais na ye. Tika ye akunisa. Yoza président ba Rwandais. Po banda ko ya ko betela so masolo nengo ko sauver ba Rwandais. Ozo ko ka même pas ko sauver ba Congolais, o ko sauver ba Rwandais mo kolonine. Regarde-moi cette espèce de motherfucker. Azo ko ka même pas ko sauver ba Congolais, a ko sauver ba Rwandais mo kolonine.
Oh, Rwandais, il faut les sauver aussi. A combien avocat na bango? Oh, il faut sauver ces gens-là. Ce sont nos frères. Tobo sanate kezali Kagame. Il faut aider Rwandais à se libérer d'un dictateur. Parce que yo tango lobby que il faut aider Congolais. Un président de la République a lobby na munoko na yeke. Il faut aider Rwandais à se débarrasser na Kagame. Ça veut dire que Kagame au PCI ont renforcé. Prétexte on appelle sa communauté internationale que s'il est au Congo, c'est parce que il est en train de se sauver contre les Interahamwe. Votre président de la République sortant de sa bouche que il faut aider les Rwandais pour se débarrasser de Kagame. Ça veut dire que prétexte on a Kagame appelle ça est tombé juste. Parce que Ozali koyebi sabatu ouvertement que biso tozo sali sa Rwandais, il faut to sali sa Rwandais pour pas benga na Kagame. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, un président qui est allé confirmer les accusations de Kagame, il est en train d'accuser les... Parce que Kagame a causé comme président Nabino à lobby, a qui l'acquis sous communauté internationale lobby, mongo, tant on a eu sa cabine ok, ba Interahamwe bazali na Congo, ba gouvernement congolais allait ko aider bango, pour ba ya ko sala biso mabe. Vous voyez le président lui-même, il vient de dire que nous devons aider les Rwandais, pour ba Rwandais, ba kende ko se libérer contre Kagame. Vous, my God, my God, my God, my God, my God. Quel dégât, quel dégât, quel dégât, quel dégât. Et dans ça, les talibans viennent nous dire que Kagame, Félix a répondu, il a fait des dégâts, il a sali ba déclaration, moko, et ça ba dégâts. Donc, Félix est en train de confirmer que Bisoto et Dakaba Interahamwe pour pas qu'il se libérer contre Kagame. C'est ça qu'il vient de confirmer. C'est ce que Félix vient de dire. Et Kagame et le Rwanda peuvent utiliser ça pour continuer à dire, vous voyez, c'est pourquoi nous sommes toujours jusqu'aujourd'hui au Congo. Parce que le gouvernement congolais, c'est le gouvernement congolais qui aide les Interahamwe à rester forts pour venir nous attaquer un jour. Félix vient de le confirmer. Félix vient de le confirmer. Que Rwandais bazali ko souffrir na maboko ya Kagame, biso, il faut aider Rwandais pour pas qu'ils se débarrasser na un dictateur. My God! Jesus! Vous avez écouté à ça ou bien vous avez écouté à ce que ce monsieur-là vient de dire? Quel dégât! Quel dégât diplomatique! Quel dégât au niveau international! Quel dégât! Ça, c'est votre Félix. Ça, c'est Félix. Le monsieur, il réfléchit pas. Je ne sais pas. Na yebite nini. Aruki koloba makambu ya ndenge wana. Aruki koloba kio, Rwandais baza ba victime ya Kagame. Écoute, il faut aider Rwandais pour pas se débarrasser d'un dictateur. Comment est-ce que Kagame, Félix a koloba makambu ya ndenge wana? Publiquement, lobi yango ndenge wana. Comment? Donc les messieurs, donc azo zongi sabiso kanasima. Azo zongi sabiso nasima. Maintenant, le Rwanda va monter son dossier pour dire que, oui, les lorsqu'il va Interahamwe bazali coexister, bazali fort, c'est parce que le gouvernement congolais aide les Interahamwe à venir nous renverser, à venir nous... Parce que lui-même, leur président a confirmé cela. Talanga makatoe. Talanga batoe. Baneko ba bolingo. Bozo mona ba dégâts à Félix. Bozo mona ba dégâts à Félix. Félix, c'est un danger. Donc, oyo kaka danger moko. Donc, naïbite, tisiko, nini kongwa ngoza ezuko endekaka, mais parce que c'est le dernier des derniers. C'est le dernier. Donc, oyo kaka, c'est le, yango, Joseph Kabila Zako et Sabino, si vous n'avez rien à dire, il faut, you need to shut the fuck up. Vaut mieux qu'on kangambanga ki koloba même. Parce que, biso tant tozolo bana Félix, il faut à répondre Kagame. Qu'on réponde Kagame, tolobite qu'à répondre Boye. Aïe de l'bosso maman, ça n'est que de répondre l'bosso Bilia. Lorsque nous sommes en train de dire à Félix de répondre à Kagame, il devait répondre devant son armée. Il devait répondre devant le Parlement. Comme dengue Kagame, il y a que des kolobela l'bosso Parlement naïe. Telanga batoyo. Ake kolobana feti, asiso kasi amela ki déjà ba Jacques Daniel, a lobby n'importe quoi yoki sur la Sakamadesu, a lobby n'importe quoi kuna liboso ya bato. Ça va rester dans les records parce que c'était et ça nakati ya ba vidéo, n'est-ce pas? Et ça va on va utiliser ça contre nous. Tous ces propos là, on va utiliser ça contre la République.
En tout cas, Félix. Non, 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 non. Au que lorsque les gens m'appellent même au téléphone pour me dire, mais c'est quoi ça comme histoire? Nazanga na maloba. Parce que na yebite, ce qui n'a réfléchir que Aza, est-ce que Aza kakazoba? Est-ce que c'est quoi Félix? C'est quoi? Est-ce que Zaka kazoba? Est-ce que ça accident ya vie nabiso? Est-ce que zali malchance ya mboka? On ne comprend rien. Donc aussi lisi biso mayele. On ne comprend rien. Président Mobimana no asisi problème ya peuple na yete abandi kosala advocacy akomi kosala advocacy ya peuple mususu. Peuple wana baza ko souffrir na mboka Kagame. Félix tout fina yo. En tout cas nazangi na makambo ya kofinga yo mbalo. Oh, biso, yo makamususu Félix alobi kuna. Oh, biso ba africain, vraiment ils sont regrettable. Kagame azali ko tout atolo, ke yende ayebi ko sala guerre. Mais il faut tout atolo azali commandant suprême ya mboka na ye, il faut tout atolo. Il faut batu ya mboka na ye ba yeba ke musala wana ba pesa ya kozala commandant suprême. Ça veut dire premier soldat numéro 1 de la nation azali capable ya kobunda. Il faut tout atolo. Il faut tout atolo ke azyebi kobunda. Il faut tout atolo. Parce que c'est ça, on lui a donné ce travail à cause de ça. Il doit être capable de répondre à ses obligations du travail. C'est le commandant suprême de la nation. C'est le premier soldat de sa nation. Il doit rassurer à sa nation que Moussala na bopesa kingai. S'il s'agit à kokende bitumba, naza prêt à kosala bitumba parce que na yebi je connais l'art de la guerre. Yoka Félix de l'autre côté, Matamaski, Mambundiski, Foufouvor. Premier citoyen ya Rwanda, azali ko yebis, azali ko réassurer peuple na yeke, ne vous inquiétez pas, parce que s'il s'agit de la guerre, je connais faire la guerre. Yoka Matamaski oya biso yo baza ko futa 2 millions de dollars par mois. Ye pe ala kisabiso mapinga na ye, ala kisabiso ba muscle na ye, alo ba ke bon, soki Kagame alingi guerre. Nous irons à la guerre. Je vais préparer ma nation, je vais préparer mon armée, nous irons à la guerre. Parce que, Matamaski, Moussala ya linayo ya liboso na mboka wane zali ke, ozali premier soda. Soda ba tiaka ye soda te poka akende kolia fufu. Soda ba tiaka ye soda te poka akende kolala kapongi. Soda ba tiaka ye soda te, soda azali sentinelle ya mboka, azali mutu fo akende kobunda lorsqu'il s'agit. Ça veut dire que yope il faut tout atolo ke oyebi kosala guerre. Yo zo komona ngo étrange que Kagame azali ko tout atolo ke ayebi kosala guerre, mais c'est son rôle, c'est son travail. Il doit en être fier. Oh Kagame azali ko tout atolo ke ayebi kosala guerre, mais on est où là? Mais on est où là? Ou bien Matamaski yondo yebi rôle ya musala na yote. Yondo yebi te pourquoi batiaka yo wana. Yondo yebi te ke ozali sentinelle, ozali soda, il faut là la te, il faut yeba kobunda. Yo mona sentinelle nini ba tia sentinelle place oyo azanga fimbu ya kobeta tamu yibi soka ya ye. Sentinelle ayeba ko se préparer. So ba tia sentinelle ko lala kate parce que tozana bomengwe belé po muyibi soka ye, il faut beta ye fimbu. Sentinelle soki muyibi ya ye, il faut yeba ko se défendre. Yo sentinelle ba yana yote olala kapongi ozoko kamwa ke Kagame azali ko sala déclaration ki ayebi ko sala guerre. Bota langa niveau. Matamaski azako kamwa ke Kagame alobi kayebi kosala guerre. Tandis que au Congo, si Félix a été mis là-bas par ces 15% de ces gens, c'était parce que Bamane Kwansake azali commandant suprême ayebi kosala guerre, premier soldat du pays. Premier soldat du pays abo ina responsabilité wana alobi ke eza makambi ko tout la tolo te ke ko yebi kosala guerre, eza makambi ko tout la tolo te. Bosko yo batiaki wana ponani. C'est quoi ton rôle? Rôle na yezali ko yaka kolia ka ba fufu, si mola la ka ba futa ka 2 millions de dollars par mois. Regardez-moi ces gens ici. Et c'est ça, les gens là, ils vont nous dire que Félix a répondu. Le monsieur qui est venu abandonner ses responsabilités en nous disant que Kagame azali ko beta tolo ke ayebi ko sala guerre, ya yebi responsabilité na yete ki azali soda numéro 1, il faut ayeba ko sala guerre. Il faut tout la ko sala guerre tolo. Il faut Félix ayeba ko tout la ko sala guerre tolo. Il faut ayeba kolobake na yebi ko sala guerre. Il faut ayeba ke na yebi ko boma. Lorsqu'il s'agit de protéger mon peuple ou bien mes enfants ou bien lupangu na ngai nakoki ko boma. Il faut ayeba kolobango.
tata mobimba yebi koloba te ke soki baye koboma biso na kobunda na ngai te parce que ngana voisin wana toyokana déjà depuis kala ke tokoki kobunda lisusu te mais ye soka yo koboma ba na ngai ngana koboma na ngai te parce que ezele ko yo tutela tolo te talanga zoba ya tata ya boye. Et puis, bah, Congolais, bah, Kolinga, topé ça Félix confiance. Les messieurs qui viennent nous dire que lui, il ne peut pas faire la guerre. Parce que guerre, et alliés, le quoi, tout est là, nango tolote. Bah, zoyo na musala pour nani Félix. C'est un danger, ça. Donc, aïe, c'est déjà, bah, Rwandais, que, boki, ko attaquer, biso n'importe quand. Parce que, ngai, marmia, ko bunda, ne zali, ya ngai te. Parce que, ngai, na koki, ko tout est là, ko bunda te, na ko boma batu, na ko boma batu tolo. Telanga zoba ya mutoyo. Telanga zoba ya mutoyo. Donc, discours nyonso nenga lobi yangoko ezali fucked up. Discours wana nyonso soki libosa ba master ne wana d'abord ezali fucked up. Nyonso donc ezali yako beba. Yako beba eloko moya malonga lobi ezate. Yako beba makasi. Donc a exposer biso, a exposer que tozali faible que yako bundate parce que ça m'a bien tout est la toloté. Donc nous sommes des faibles, c'est seulement un faible qui peut dire ça. Nous sommes des faiblards, toko bundate. Donc Rwanda comprendre que tala kuti tata mobimba na lobi na ko boma batu bana na ye atana lobi na tumbolie atana salini mais lobi akina ye ko bundate ako bundate donc toza ba faiblard donc il nous expose. Les messieurs nous exposent. Deuxièmement, au niveau international, ils nous exposent parce qu'ils viennent de confirmer que biso il faut to salisa ba Rwandais ba se débarrasser na Kagame. Ça veut dire ozali ko confirmer que biso tozali ko supporter soit disant ba interamo nenge Kagame alobaka ke biso tozali ko supporter ba interamo yango ya zali na kati ya Congo. Les messieurs nous viennent de nous exposer na niveau international. Vous comprenez ces messieurs de Chilombo, vous comprenez les messieurs de Chilombo. Et puis batu mususu bakoya websanga kyo azali président na biso azali président te azali danger national. Aza président te aza danger pour na biso. Telaka mutoyo toko bunda te parce que biso ba africain to si to yokana kala ba africain ke toko banda ko bunda lisusu te. Félix que je te rappelle que yoka ka parmi ba président nyonso ya Afrique kaka yondo ko za na discours wana ke oko bunda te parce que oyebi ke ozali mutu ya fufu ozali entraîné te mentalement physiquement pour na ko bunda. N'est-ce pas? Seulement yo nde oza tellement zoba na niveau ya kolobake ko confirmer que bino ba africain boyoka na ko bunda te. Félix Tshisekedi soki bino ba africain boyoka na ko bunda lisusu te. Pourquoi chaque pays a encore son armée? Espèce d'imbécile, tu ne peux pas réfléchir toi. Soki bino ba africain boyoka na ka ke bokedaka union africaine boyoka na ka ke bokobanda ko bunda lisusu te. Mais pourquoi chaque pays a encore son armée? Pourquoi chaque pays continue à investir beaucoup d'argent dans son armée? Parce que bokobunda ka lisusu te, ça veut dire qu'il y aura plus de guerre africaine. Lokola boyoka na ko bokobanda lisusu te, ça veut dire qu'il y aura plus de guerre africaine, n'est-ce pas? Ça veut dire que mukolo boyoka na ka bongo ke bobanda bunda susu entre bino na bino te. Ndem mukolo moko na bino na ba pays bolike bo ma ba armée existe à l'issue parce que il y aura plus besoin de la guerre parce que vous vous êtes entendu que il y aura plus la guerre. Pourquoi nous allons garder les armées? Pourquoi tu continuer à somba masasi? Pourquoi tu continuer à investir mbongo na kati ya ba armée? Pourquoi tu continuer à somba ba minduki? Pourquoi? Parce que bino na bino bokubunda kali susute, n'est-ce pas? C'est seulement toi zoba kizengi. Boke kuna badinga na ba biso ke o to bana ko bunda lisusu te po ba ke yondo za na minere ebele yo ozu eloko wana ozu yango capter yango okanise za ya solo bo bana bunda lisusu te. Mais l'Ouganda investit dans son armée, Rwanda investit dans son armée, Kenya investit dans son armée, tout le monde investit tala e bakata abidjan na kata armée na ye yo lobike non lokola biso ba africain to yokana ka to bunda lisusu te donc to ko toute la tolote armée. Donc yo ozu minduki otie na se ozu armée na yo o affaiblir ozu armée na yo o pesa ka ngoli lisusu eloko ko liati ozu armée na yo siko qui est faible lokola bino ko bunda lisusu te siko ba oyo ba ko envahir yo ba ko sala nini talanga président ya zoba ya boy talanga bota elanga président ya zoba ya boy. Est-ce qu'on peut réfléchir toi bike ah tolobaka ke to bando bunda lisusu te mais comment est-ce que ba pays o mususu ezali nanu ko investir mbongo belé na kati ya armée na bango parce que to bando bunda lisusu te si ko ba investir mbongo na kati ya armée c'est pourquoi c'est pour faire acquis la guerre c'est pour se protéger contre quoi parce que to za ba frère to bando bunda lisusu te
maloba ya ndenge wana ekiselema ko flatter Félix Tshisekedi tobando bunda lisusu te tia minduki na se Félix azui atie minduki na se parce que tobando bunda lisusu te en même temps ye akomi faible baninga oyo bayebisa ke tobando bunda lisusu te baninga bazali ko renforcer ba armée na bango po ba ya ko attaquer ye tala kizengi lelo aza incapable ya ko se défendre akomi ko yebisa biso même ke East Africa Community eye na armée et puis bakokenda kaka mukolo biso to okoma fort yoka lisolo oyo bakokenda kaka mukolo biso to okoma fort yo donc okroaki masolo ya baninga ke lokola to bando bunda lisusu te na koki ko investir na armée te mais sikoyo bango baye po ti mukolo biso to okoma ka fort siko mukolo to okoma fort ne mukolo nini mukolo nini wana nde to okoma fort. Quelle espèce d'imbécile. Et en plus de cela, Bataliba bazoye la comme moi message on va ça so président répondre. Masolo nyo so albeti wana ezali fucked up. Fucked up. Masolo nyo so Félix alobi na kata vidéo wana ezali fucked up. Eza stupid beyond stupidity. Eza stupid. 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 Fucked up. Stupid. On va écouter à quelqu'un comme ça et on va croire que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un. Regardez-nous. Est-ce que Makamona Ibisi Bino, est-ce qu'il faut à la génie pour réfléchir Makamona ou Tkolobao? Il faut à la génie. Makamona Lobiao, et ça, tout un citoyen congolais qui a sa tête sur place peut réfléchir ainsi. N'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des génies dans ça? Est-ce qu'il y a des super intelligences dans ça? Non. Ils allaient common sense. Ils allaient common sense. Rien du tout que c'est common sense. Non. Mais Félix Azat a common sense. Ata common sense, il n'y a pas besoin d'angote à réfléchir au-delà ya foufou. Il n'en a pas. Yoka Batalima, ouais, Félix à répondre. Ouais, Félix à répondre. À répondre où? Devant qui? Devant Maman Sané Bazakolia Foufou. À répondre devant armée naïe, devant nation, devant parlement. Non. À répondre devant parlement naïe. Félix Aki répondre devant Foufou, Libosa Bamasta, Bazana Bassani. Boke de la vidéo n'est à répondre. Bote la batuba fa na kata audience. Liboso na bango Bassani ya babilo kwa kolia ba ozela après wana bakolia. Yoka Taliban. Ouais, Fachi Béton. Bazoba. Non. Soupe ya milou, eza mabe makasi. Kolia soupe ya milou, eza mabe makasi. Parce que milou azaka na rage. Rage wana ekota batu mingi na kati ya bongo. La tête ne peut plus fonctionner. On doit réfléchir seulement comme un chien. Félix ake koloba liboso ya mama Sané baza kolia yoka bataliba. Ouais. Félix a exposé nation mobimba devant communauté internationale. A accusé biso que biso tozali ko supporter ba Rwandais, il faut to supporter ba Rwandais pour pas qu'il ne renverser Kagame. Yoko bataliba bagangi. Ouais. A yebite que diplomatiquement a bebisi makambo. A bebisi makambo na nenga ko sakanate. Parce que ça vient de la bouche de leur président. Que biso ba Rwandais bazako souffrir biso kutu il faut que le bango mawa to que ne ko salisa bango pour ba se débarrasser na Kagame. Ça veut dire que ozaliko yo président de la République ya Congo ozaliko ça la menace na sécurité nationale ya Rwanda parce que tu viens de menacer leur sécurité en disant que il faut il faut longola ba Rwanda, il faut salisa ba Rwanda bakende ko se débarrasser na Kagame. Bakende ko se débarrasser na mutu moko parmi ba institution na bango, donc institution présidentielle ya Rwanda. It's national security matter. Stupid man, stupid motherfucker. It's national security. Potanga batu. Ake ko exposer biso kuna koloba ke toki ko sala guerre te Kagame aza ko toute la tolo guerre ya ko sala guerre te parce que biso ba africain to yoka naka ke toki jamais ko sala le sous guerre yoka buzoba donc ake ko exposer biso ke biso nous ne sommes jamais préparés pour la guerre parce que après de toute façon biso ba africain to yoka naka to sala sous guerre te donc nous sommes affaiblis parce que tondima ka penza makambo wana ke lokola biso ba africain to ko sala sous guerre te donc tondima ko tika minduki donc pour l'instant président de la République, premier citoyen de la République,
Après, si c'est vrai que la nation est faible. La nation est faible. Donc ça veut dire que nous nous entraînons plus, nous n'investissons plus dans l'armée, donc il peut que tout est là parce que les Africains ça veut dire que les Africains à partir de l'Elo que Congo est faible parce que bango balobi que bango guerre tout est la guerre tout est là. Les messieurs nous a vendu. Ça veut dire Sentinelle a teki sekele ya lupangu. Siko ba miyibi nyoso ba yebi ke kuna esika wana mutute akengela kana eloko parce que bazana armete parce que président bango lobi ke ba kokina bango ko bundate po ba yoka na ba africain mususu ke ba ko bundate zoba yebi te ke malgré ba yoka na bongo mais chaque pays garde son armée. Chaque pays garde son armée. So ki boyoka na ki bono bundale susu te pourquoi les autres ont les armées? Il fallait abandonner ba armée. Il fallait abandonner les armées. Tant ba ninga ba abandonner armée, yo pendo abandonner armée na yo. Parce que maintenant, et comme il y a agreement, il y a solo, nous allons plus nous battre. Oui, ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Que nous cessons investir dans les armes, que nous tous nous cessons investir dans l'armée. Batuana armée wana, to orienté bango basala musala mususu, bakoma ba ingénieur, bakoma batu ko sala bateau, bakoma batu ko sala bilanga, to orienté bango place mususu. Mais non, pays wana mususu nyoso tikala jamais ko tika ko investir dans l'armée na bango, ba investira toujours dans l'armée, ba investira toujours na kata maminduki. Mais parce que Félix, le rôle de investir sous soutien, Félix a vu mando qui nyonso a tient assez. Jesus. One des réponses na bino ba Taliban. Bozokanga. One des réponses na bino. Boya ko répondre biso le susu, ko lo ba que Félix a répondre. Il n'a rien répondu. Il n'a rien répondu. Ce qui est même grave, il nous a exposé. Et il nous a exposé. Il n'a pas répondu, il nous a exposé. Il nous a mis en danger encore. C'est ce qu'il vient de faire. Boye bisa Félix, Kagame a kende koloba devant parlement na ye. Donc, yépe Félix. C'est quoi ça? Ma simbi téléphone et peli. Bon. Boye bisa Félix, masa wa lobi boy. Kagame a kende koloba devant parlement na ye. Lorsque tozo bisa répondre Félix Kagame, ezate kende ko répondre devant maman sane baza ko lia. A kende ko répondre Félix devant parlement, devant armée. C'est ça son travail. Commandant suprême. Quelqu'un qui est supposé de sécuriser la nation militairement. Nous avons été menacés, envahis. Ce n'est pas devant les amis, là où on mange les foufous, qui doit répondre. Il doit aller répondre devant son armée. Parce qu'il a cette obligation de répondre devant son armée. Pour que sa armée et se préparer. Il doit répondre devant notre parlement. C'est là où se trouve la représentation du peuple. À sa parlement que nous sommes menacés. Et qu'est-ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui? Président, Félix. Pas de quoi. Mais c'est grave, makaboto zali ko lekana mboka wana c'est grave parce que ngamako na fanda ko na kamwe ngana bime. Est-ce que makambo yo na digérer ngo na yoki yango te, mais tu vas voir d'autres Congolais qui viennent qui nous disent Félix a lobby, Félix a répondre bolobi nini, Félix a lobby répondre à lobby nini. Bazoba. Pays des incompétents, pays des gens moins intelligents. Bamone la binote nini pays mobimba bazoba. Pays mobimba bazoba. Batu baza ko diriger bino bazoba. Donc batu baza ko diriger bino bazoba. Bamone la bisote nini. Le Congo n'a pas de chance. Mboka waneza na chance te. Losako. Nde na suki yao.